Salut et bienvenue sur cleboaoriginal.com. Merci de votre fidélité. 5 minutes avec César Ngadi Ndenkanaeb Sarabino que tout le monde est d'accord et il en restera ainsi pendant longtemps. Nakalisi bozali ko vivre ango pe boko vivre ango tinasuka parce que 5 minutes yango mutekangi masolo. Donc nakobanda émission na biso ya lelo. Pour nous repérer mbote na base, il y a 5 minutes, ils ont la base partout, la base des alliés dans le monde entier, donc 5 minutes avec magie internet, base des alliés partout dans le monde entier. Les lots, nous allons banda na base na biso ya reine, donc nous allons repérer mbote na Igo Balox. Obi Igo Balox, il y a sa base depuis Diego Kao, donc à l'andaka 5 minutes, vient à Cleboa, tout le monde est d'accord, banda kala. Donc Bobi qui base, c'est grâce à base Lilo, président Félix Tshisekedi a commis présent. Président Félix Tshisekedi a 500 ans, yo que la base, yo que la base, yo que la base. Donc ça mystique, donc Igo Balox, Azali na katia base, yem Tassimi Penza et staff à base, il y a 5 minutes avec ses Ngadi Cleboa, na katia reine, donc Igo Balox. Mbotenayo. Donc après bah salutation na base nanga ya reine Igo Balox lelo na kozongela lisusu ba faire oyo ya visa ya entrée ya ba congolais oyo bazui ba nationalité étrangère o bazali na passeport congolais mais na katia makila na bango bazali ba congolais donc de souche parce que passeport ni nezali kaka papier ya pamba donc tozongeli parce que pesi ambiguïté et pesi ba masolo moko boyebi que 5 minutes so que pesi loko eningisaka mokili mobimba donc na yebisaki bino ke tozwaki liboso preuve ya entrée ya passeport wana tomoni tolobi ke $180 $180 to vandi to mona susu mikolo to landa to moni ndeko moko akoti na côté kuna soki ya ba est kuna afuti $60 et pesi nungu to comprendre était comment eloko moko ekoki kozala na deux prix yango to sala ki nyoso tout to sali ba investigation na biso bobi ke 5 minutes na ba investigation et sakanité to sali nyoso tout to bon toluka la bouche vraiment autorisée mutumoko azali na habilité ya kolobela makambo oyo to sali tout to luki responsable moko na DGM kuna na Kisasa a expliqué biso parce que toujours comprendre était donc visant ekomiko tala ba place ya kokota ou bien ba frontière ya njili ou bien ya bichu ngobila ou bien ya S et comment pour na place ou bien ni to sali ko comprendre était yango to sala ki ba investigation to zeli bino responsable moko ya DGM to yokaye oyo alobi concernant ba prix ya visa oyo ya entrée na République démocratique du Congo na ba congolais oyo bazwaki ba congolais oyo bazwa ba nationalité mususu to yokaye oyo alobi. Je suis monsieur Santini, monsieur Gédéon Santini Kizaba, je suis à la République démocratique du Congo, un des cadres au niveau de la Direction générale d'immigration, basé à l'état-major général au niveau de Kinshasa. Un problème qui se pose pour essayer un peu d'éclairer la lanterne par rapport à une décision nouvellement écrite, une décision numéro 06 de la deuxième en 2019 ici. Cette décision a été publiée le 16 février. Cette décision portant les titres pour octroi d'un visa d'entrée aux étrangers d'origine congolaise. Je précise bien, octroi d'un visa d'entrée aux étrangers d'origine congolaise. Donc c'est un peu ça, et c'est un peu de ça, essayer un peu de flou un peu beaucoup de gens. Il y a eu beaucoup de malentendus par rapport aux dissipations de prix qui a essayé un peu de partir par-ci par-là. Les autres parlaient d'un visa qu'on devait octroyer au niveau de l'entrée à $83. Les autres parlaient de $183. Les autres parlaient encore d'un $50. Donc, le problème qui se pose, la nouvelle classe, actuellement, ça signifie que nous avons un directeur général nommé par un décret, ok, au courant de ce mois de février, à partir du 2, portant nomination du directeur général, dans les soucis d'alléger les conditions d'obtention
de visa d'entrée en faveur des étrangers d'origine congolaise, tel qu'il ressort ou par rapport aux résolutions des différentes tables rondes de la diaspora congolaise, le directeur général, dans son pouvoir discrétionnaire pour alléger ces conditions d'obtention des visas, a signé cette décision. Et cette décision, comme je l'ai dit tantôt là, cette décision portant sur quoi? Sur l'octroi d'un visa d'entrée aux étrangers d'origine congolaise. Pour alléger cela, il est dit, il y a des articles qui sont écrits là-dedans pour dire que tout étranger d'origine congolaise muni d'un passeport en cours de validité, ok, s'il s'avère que cet étranger exprime le désir de venir dans son pays d'origine, ok, et cet étranger, il peut se présenter soit dans un poste frontière ou dans un poste frontalier, parce qu'il y a aussi une nuance par rapport à cela, poste frontière ou poste frontalier. Donc, cet étranger est obligé de faire quoi? Il est soumis aux conditions générales d'octroi prévues par les textes légaux et réglementaires, ne dépensant pas un délai donné. Et ce délai donné est de 30 jours. Ne dépassant pas le délai de 30 jours. Alors, c'est par rapport au prix qui se passe par-ci, par-là. Monsieur Lobino, le visa est à 83. Monsieur Lobino, le visa est à 183. Pour essayer un peu de lever, d'éclairer la lanterne là-dessus, c'est quoi en fait? Il y a deux choses qu'on doit comprendre. Les étrangers d'origine congolaise qui se présentent dans un poste frontière ou dans un poste frontalier, lorsqu'il remplit les conditions sont de quoi? Les conditions disent ceci dans son article 2 par rapport à cette décision. Cet étranger doit avoir un patronyme faisant partie du patrimoine culturel congolais, ou la présentation d'un acte de naissance, ou encore la présentation d'un ancien passeport ou d'une ancienne pièce d'identité congolaise, ou de tout autre document faisant foi. Alors, par là, j'aimerais dire quoi? Ici, nous nous basons par rapport au patronyme, parce que je pourrais dire ceci, l'étranger d'origine congolaise qui se présente, dès qu'il a une autre nationalité, il peut avoir une nationalité française, je ne sais pas, néerlandaise, et ainsi de suite. Lorsqu'il se présente, admettons que son nom puisse être peut-être Jimmy Mukendi. Voilà notre patronyme culturel congolais que nous retenons, c'est le nom de Mukendi, c'est notre authenticité. Et c'est ce nom-là que nous retenons qu'il est d'origine congolaise. Bien sûr que nous allons essayer un peu de mener une petite questionnaire là-dedans pour comprendre réellement si nous sommes congolais d'origine. Mais je vous dis que d'emblée, si vous voulez, nous le saurons parce que nous avons nos techniques par rapport à cette détection. Et sinon, on peut présenter aussi un document, comme nous avions cité ici, l'acte de naissance, ok? Ou sinon, un ancien passeport, ou une pièce ancienne d'identité congolaise. Alors, par rapport au prix, ce que nous devrions comprendre, c'est quoi? Il y a trois choses que j'aimerais éclairer ici. La première des choses, c'est quoi? Nous devons faire la différence, ce que nous appelons par rapport à un visa portuaire, un visa aéroportuaire, ainsi qu'un visa transfrontalier. C'est bien, le visa portuaire, le visa aéroportuaire et le visa transfrontalier. Alors, par là, j'aimerais dire quoi? Un étranger d'origine congolaise quittant le pays où il a acquis une autre nationalité pour venir dans son pays, lorsqu'il se présente dans un poste d'entrée et que c'est cette personne ayant un passeport de nationalité X, lorsqu'il remplit les conditions telles qu'il est écrit dans notre décision à son article 2, par là, il doit verser un montant au niveau de l'officier Comiobox, parce que nous avons tous les services organisés et nous avons aussi un mini-service de finances qui est au niveau de notre poste frontière. Il doit payer un visa qu'on appelle le visa portuaire. Et ce visa-là, nous avions dit, ça doit respecter les textes légaux et réglementaires qui ne dépassent pas le délai de 30 jours. Ce que nous appelons un visa portuaire. Et ce visa, son prix est à $90, $90, je précise bien. Le visa est à $90. Ok? Ça, c'est le visa portuaire. Mais lorsque un étranger qui quitte son pays d'origine pour venir, il peut être aussi d'origine congolaise, mais lorsque dans sa main, il était détenteur d'un visa volant. Parce qu'un visa volant, c'est quoi?
C'est un visa que nous octroyons ici au niveau de la République démocratique du Congo pour permettre aux personnes qui ont une certaine nationalité X et que n'ayant pas la représentation diplomatique congolaise dans le pays où il a acquis cette nationalité-là. C'est là, lorsque la personne se présente au niveau de notre poste frontière frontalier, il doit payer aussi un montant de $90 qui est de $90 selon le texte en vigueur par rapport à cette décision. Et le visa là qu'on lui donne, c'est un visa qu'on appelle le visa aéroportuaire. Ça se fait aussi à $90 qui est de $90, mais ce visa est lié à un visa volant qui n'a qu'un délai de 7 jours. Donc, délai de 7 jours, c'est pour dire, une fois à l'entrée, à l'arrivée, au niveau de notre poste frontière, il se présente avec un visa volant, il paye $90, on lui donne un visa aéroportuaire, mais je dis bien ce visa ne donne que droit à 7 jours. Alors, une fois à l'intérieur du pays, il peut décider. Il peut décider pour dire, ok, par rapport au délai, par rapport peut-être à la visite que je suis venu porter au pays, je pense que le délai de 7 jours est insuffisant. Je veux peut-être procéder à une prorogation ou à une extension de mon visa, qui passe de 7 jours par rapport à 1 mois. C'est cette extension-là qui se paye à $183. Cette extension de $183, c'est un visa aussi de 1 mois. C'est un visa de 30 jours, mais il peut procéder à cette extension lorsque, à l'entrée, il s'est présenté avec un visa volant qui donne droit à 7 jours sur le territoire, plus une prorogation au besoin. Sinon, par rapport à la décision que le directeur général a signée à la date du 16 février, c'est pour dire ceci, la facilité d'alléger, ok, dans les soucis d'alléger les conditions d'obtention de visa d'entrée en faveur des étrangers d'origine congolaise, ok, et par rapport aux différentes tables rondes de la diaspora congolaise, les étrangers d'origine congolaise, lorsqu'ils se présentent à un poste frontière ou frontalier, pour bénéficier de ces visas-là ne dépensant pas 30 jours, ils doivent aussi payer le montant de quoi? De $90. On lui donne un visa qui ne dépense pas au-delà de 30 jours, signifie un visa d'1 mois. Une fois à l'intérieur du pays, lorsqu'ici, il décide aussi à sa manière pour dire, il dit peut-être que, ok, par rapport au délai imparti, par rapport à ce que je suis venu faire peut-être dans mon pays d'origine, vu peut-être mon temps de visite par rapport à la famille, je veux peut-être étendre ou procéder à une extension de mon visa, c'est alors qu'il peut payer le visa de l'extension là coûtera combien? $183. Visa où la décision où il y a Bima, puis nango ezali $90 que d'autres bien dans le poto na biso mingi mingi $90. Hein? $90. Ezali $90. Ce qu'on suit visa $90, bah on visa à 1 mois. Il y a 30 jours. Ce qu'on coûte na katamboka, on peut pas proroger, on peut couper sa extension, ce qu'on ligne. Mais sinon, ce qu'on coûte, on peut ça na ngokata 1 mois, c'est tout court. Cela dépend à voyage de ce que nous avons là, ou pas. Ce qu'on peut les calculer 1 mois, on peut ça la extension, on peut mettre dans mon laï. Mais ce qu'on peut mettre dans mon laï, c'est alors qu'on a soumis na kati ya règle oyo isemi ke ce qu'on veut au baksango 1 mois les sous, voilà donc faut à $183 à l'intérieur du pays na kati ya mboka. Donc c'est ça. Mais à l'arrivée, on peut foutre à $90. Bon, par rapport à prix, nous Toyota qui va minimum le micro $50. Nous avons la loi de signer par rapport à la partie est à Mokanabis. Hein? Les alliés minimum pour faciliter commerce, il y a des transfrontaliers. Il y a des transfrontaliers, na ba poste tel que Babunada, na ba Tanvira, au niveau de Bunia. Côté wana na partie est wana. Tout ça va faciliter que nos consulats peut assigner mon cadre de l'État pour faciliter la traversée wana. Il y a des camionneurs, peuple frontalier, ceux qui ont ligné côté la partie de la mission à Congo, un visa transfrontalier. Visa wana, il faut à $50, tout frais compris. Tout frais compris, $50. Même étrangers d'origine congolaise, ceux qui se retrouvent à partie à Est, et qu'à l'ingo côté na kati ya Congo a pu bénéficier peu na kati ya décision wana ça signifie que
ce qui a se retrouvé dans la partie est à pays, à pour foutre à peu, doit y $50 parce que c'est que un visa transfrontalier dans la partie est. Ce qu'on peut, par exemple, dans Nigeria, Awa, et que vous allez étranger d'origine congolaise, on peut foutre à $90 la pression visa, le délai à 30 jours, au côté de la carte en boca. Bon, peut-être que nous, dans le bac, on va comme ça, on l'a eu 2 mois, 3 mois, on va appliquer règles sur le terrain parce qu'on a la carte en boca. Bino moko boyo qui est na kanisi azala qui clair na explication parce qu'azali vraiment ezali mutu oyo esengeli penza alobela biso makambo oyo na kanisi maintenant tout est clair tout le monde est d'accord na prix ya visa d'entrée pour na ba congolais oyo bazali na nationalité étrangère na kanisi to senge vraiment merci beaucoup azala qui vraiment mbala moko tant to sali demande à Ndimaki na ndeng moko ya bosembo. Je remercie aussi Apacha Bora boyebike azali auditeur na biso VIP o ya Kotaka na ba mission surtout il y a rendez-vous avec le patriote nazali ko confirmer bino ke a Kotaka ndeng batu surtout ba Kotaka donc azali vraiment na souci ya musala na biso ndeng to salaka na rendez-vous avec le patriote. Donc merci na ndeko na biso oyo ya DGM a pesi biso ba explication nyonso tout oyo sengeli na kanisi à chaque fois toza na besoin ya ba ya information complémentaire concernant makambo ya DGM toko sala appel na ye. Donc sikoyo tozali ko leka na likambo oyo bo tala kibino moko na télévision oyo ya programme à 100 jours ya président na biso et pesi nungu. Donc sikoyo na yebite ozala mutu ya Fayulu, ozala mutu ya Katumbi, ozala mutu ya Mbemba. Donc na kanisi programme oyo président de la République a pesi mutu moko akoki kozala indifférenté. Mutu moko akoki ko loba makambo mususu te à part que ko sepela ke malamu ezali malamu po na mboka na biso Congo. Ezali malamu po na mboka na biso Congo, ezali malamu te po na ba individu. Yango na zoloba ke toza la fanatique ya mboka na biso, toza la fanatique ya ba individu te. Na kanisi avant na sala ba commentaire, nazo tiela bino ba image bino moko boyo kandenge président de la République a lobby concernant 100 jours na ye oyo ba programme d'urgence oyo akosala na mboka na biso oyo akosala po na mboka na biso bino moko bolanda ye. L'intérêt du peuple a toujours constitué et continuera à constituer le fil conducteur de toutes les réformes que j'entends mener au cours de mon mandat. Aussi, la nécessité de bien coordonner la mise en œuvre de mon action au service du peuple m'oblige à revenir aujourd'hui devant vous, peuple congolais, pour étaler les principales actions que j'entends voir le gouvernement de la République accomplir au cours des 100 premiers jours sous ma supervision. Dans les localités en proie à l'insécurité, le président de la République a demandé aux jeunes de déposer les armes. Sur le plan politique, la décrispation s'impose. Une grâce présidentielle est en voie d'être signée en faveur des prisonniers politiques ainsi que des compatriotes vivant à l'extérieur du pays. Le social demeure cependant une de ses grandes préoccupations car il entrevoit de minimiser le coût de la vie tout en faisant remarquer que la santé laisse aussi un constat amer. Tous les hôpitaux de référence sont dans un état de délabrement avancé. C'est pourquoi, pendant ces 100 jours, il sera procédé à la réhabilitation de certains hôpitaux de référence retenus dans le programme, comme l'hôpital Mamayemo à Kinshasa et les cliniques universitaires également à Kinshasa. Il sera également procédé au parachèvement de l'hôpital Sendoué à Lubumbashi, à l'inauguration de l'hôpital général de Manono, au parachèvement des 31 centres de santé et à l'équipement de 32 autres, à l'inauguration des 25 centres de santé, à la construction d'un hôpital de soins contre le virus d'Ebola en Ituri, à la réhabilitation et à l'équipement de l'hôpital de référence militaire du camp Tchachi, à la reconstruction du pavillon 5 de la clinique Ngaliema, détruit récemment par un incendie, à l'approvisionnement des hôpitaux et centres de certains médicaments de consommation courante. Le programme d'urgence a concerné également l'électricité, l'eau, la justice,
la lutte contre la corruption et les mines. À son tour, le chef de l'État a enjoint le peuple congolais à l'accompagner en vue de la réussite de ses actions. Je vais veiller à ce que la justice soit administrée par des personnes intègres et aux valeurs morales irréprochables, disposées à lutter contre la corruption qui ternit l'image d'un véritable État de droit. Le concours du Conseil supérieur de la magistrature sera déterminant pour parvenir à cet objectif. L'occasion a été ainsi offerte aux responsables du social pour faire l'économie de leur secteur. Le peuple congolais pris à témoin a suivi avec attention les explications du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, chef de l'État. Au plan sécuritaire, la désolation qui règne dans certains territoires du pays, particulièrement dans le Grand Nord, Beni, Butembo, qui fait face à des tueries et exactions en masse, organisées et perpétrées par des groupes armés, à Yumbi, dans le Maïndombe, ainsi qu'au Kasai, impose l'entreprise des actions prioritaires précises. Pour le cas de Yumbi, je viens d'instruire le lancement par le Premier ministre de la tripartite RDC, République du Congo et le HCR, dans le but de gérer la situation pour les compatriotes réfugiés dans les villes du Congo-Brazzaville, en y dépêchant simultanément une mission d'identification des personnes concernées en vue de leur retour au pays. Au plan interne, pour faire face à la situation humanitaire qui est dramatique, une mission sous la coordination de la présidence de la République a été chargée de préparer le retour de nos concitoyens déplacés dans les provinces voisines dans des meilleures conditions. J'ai demandé que les sommes affectées aux dépenses de la dite mission soient décaissées en procédure d'urgence. Au même moment, j'ai instruit que les forces de police permanentes, appuyées par les unités opérationnelles, soient déployées dans les territoires concernés avec une logistique conséquente. De même, pour rétablir l'autorité de l'État à Yumbi, un autre administrateur du territoire et ses adjoints seront nommés très prochainement. Le génie militaire sera mis à contribution pour reconstruire les écoles et les autres infrastructures de base détruites durant les événements malheureux que nous déplorons. Concernant la situation dans le Grand Nord, un dispositif sécuritaire conséquent est en préparation avec les services concernés pour consolider les positions de nos forces sur place et faire face aux groupes armés concernés. En même temps, j'ai ordonné qu'un dialogue soit entamé avec les principaux acteurs politiques de la société civile et des forces vives de la région pour créer les conditions de retour de la sécurité et de la paix dans les contrées indiquées. Au sujet du Kasai central, bien que la situation commence à s'améliorer dans cette région, j'ai instruit le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires en vue d'éradiquer les dernières poches d'insécurité et d'assurer l'accueil et l'encadrement des éléments qui déposent volontairement les armes. Cette situation de reddition des groupes armés se constate aussi dans la partie est et de la République démocratique du Congo. C'est une nouvelle encourageante. Je profite donc de l'occasion pour lancer un appel à tous les jeunes qui en font partie de déposer à leur tour les armes. Sur le plan politique, pour consolider les acquis de la démocratie dans notre pays, j'ai décidé de faire de la décrispation un objectif majeur pendant les 100 premiers jours. À cet effet, dans les 10 jours, je vais prendre une mesure de grâce présidentielle au bénéfice des prisonniers politiques ayant été condamnés par des décisions foulées
en force de choses jugées. En même temps, je vais instruire le ministre de la Justice de prendre dans le même délai susdit toutes les mesures nécessaires dans les conditions prévues par la loi pour une libération conditionnelle de toutes les personnes détenues pour les délits d'opinion, notamment dans le cadre des manifestations politiques avant les élections. Kanisi bino moko bolandi programme ango na kanisi mutu moko te o aza congolais mo ko za Rwanda ou be Burundi be Tchécoslovaque pour au mona ke makambo ezala mabe donc congolais nyoso to asepeli bon toyebika ke ba mauvaise langue ezanga te ba msu ba lobeza kaka ba parole mais ezali ba parole moko alobi ango mukili mumebe yoki alobi ango na peuple po toyebi idéologie ya IDPS idéologie ya président alobi peuple d'abord parce que nzembo wana ezali refrain moko ezali kolanda partout na kanisi ndenga lobi yango boye na kanisi akoyi koloba makambo boye te sans que ayebaki akosala yango biso pe tokozala wana tokolanda ngona bokebi nyonso tout total ndengi ekosalama eloko pe na ningi na lobela bino lelo bato bazoloba ke o Félix Tshisekedi akozala étiquette fait donc sikoyo ya pesi déjà programme na ye. Après c'est déjà programme na yego salma parce que ego salma ya za président de la République après déjà programme na 100 jours siko programme en 100 jours siko yeso qui a na majorité te siko gouvernement wana mutu eko sala yango donc on dit déjà que ezali déjà après si bango déjà ma solo baye ba ke ye mutu ko diriger ma solo donc au monde siko que siko yo donc kanambe kana wana akwe na piège parce que bango siko ceux qui ba la majoritaire ceux qui premier ministre Obimakuna siko donc président de la République yende Nkolo Masolo a pesi déjà ba directive a pesi déjà programme il y a 100 jours na ye siko donc gouvernement wana soki ba kolanda président de la République bozomo na place lenge quotidien ngana na sabino toza la calme totika ko s'exciter totika ko s'alarmer Masolo e bandi mars yo avril mai juin toko yoka bilenge politique mboka na biso siko présent donc azana majoritaire te aroza soki aroza majoritaire te donc aye déjà pesi programme na siko programme on appelle ça il faut premier ministre azanaye siko parce que son premier ministre azana été siko bango so baboye ba programme yo sala mandeni yé pas za mutute kaye alobi on ndenga ba fanti aye penza pesi programme o eko salama donc yé ba ke gouvernement eko s'aligner na sima président de la République donc il faut comprendre que bango donc FCC na bango PPRD na bango ba koyi na mutambu donc total ndengi ekosuka total ndengi ekokende parce que peuple congolais to komi koloba et belé yangwana nazali ko profiter na bino ke osomona au sale mission donc au sali tout bino boyebi ba passe biso to kaka poto sala bino mission to sale mission au mona mutu moko ba komilo message a komi message moko o César Ngadi Zoba Zoba César Ngadi Zoba ozota déjà mutongo e komeli na ye déjà moni ba analphabète na ba semi analphabète et komeli na bango déjà ozo sentir déjà que donc na kabosh né donc en carence de matière grise azo komaka apa comme ozota penza que Zoba penza que muto penza donc ngako nalike na mayel mais a komine ka message César Ngadi Zoba donc ozomona ke ba congolais mituna bango dire ezo sala bien donc muto ya telemel bino au côté na YouTube ofele a sali bino émission boyebi passe yo kité azo bela bino pona mboka ovo Zoba. Donc aux autres appels moutons au fingo Zoba parce que congolais donc l'une des spécificités ya ba congolais c'est ko finga bato Zoba moi la Zoba même moutongo aza mayel était yemoko Zoba mais azo finga yo Zoba yango na zo sabino boyebi ke club original bisonde to sala ba émission oyo et sortara na ordinaire biso to sala ba émission ya législation bon mona ke donc muto azwa penza donc avocat munene avocat d'affaires net Emmanuel Schman les lois ali maire ya anière donc ngana salisa émission na site na ngaya kota sala émission ya législation na sala émission mususu tous na site kaka to sala émission littéraire les lotozali na monganga Jean-Paul Jamba zo salam et donc ba chronique à santé mais au commun congolais a s'intéresser donc congolais comme ko s'intéresser na ba site ezo sala donc ba ti moi zo la sabatu kaleson donc au moins tala ba congolais ba koti donc après bokolo ba ke biso to lekisa ba biloko mo ezanga tina to pesa ka bino ba biloko oyo biloko lingaka mais sikoyo biso to salaka donc biso sikoyo to salaka ndenge ba misusu te na pesi bino exemple be miso to sala sikoyo muyangana na insister na tali ba raisonnement ba congolais yangana monganga Jean-Paul Jamba
akosala bino mikolezo ya ba maladi mususu ya mitu oyo ba congolais bazoe baté bazotamba na balabala mais aza maladi ya mitu soka ke na hôpital bakokanga ye ba enfermer ye parce que azoe baté aza maladi mais azoloba mais azali maladi donc mikolezo ya donc nakanisi nazola kisabino bozomona docteur Monganga Jean-Paul akosala ma maladie oyo ya dépression akosala ba bipolaire akosala schizophrénie akosala paranoïa akosala ba psychopathe bazali ebele na ba congolais psychopathe bazali ebele na ba congolais donc akosala makambo nyonso tona parce que ba congolais bazotamba na balabala mais ozoye baté kazana maladie ya mutu ye pas zoye baté donc bolandaka émission oyo ya Monganga Jean-Paul Diamba zosala parce que nulle part ailleurs zakaka na kleboaoriginal.com d'ailleurs nazotela bino extrait botala bande annonce ya émission ya Monganga Jean-Paul Diamba salaka ezali pona bino ezali neti dodo ba chronique total na la 5 na la 3 wana mais bazosalela bino on a lingala pona santé na bino mais au moins congolais kuna bazalité congolais kuna bazalité bazo préférer côté mususu o ezala ya buzoba congolais linga na internet makambo ya buzoba bino mo bolanda extrait ya Monganga Jean-Paul émission na ye Mote Bandeko merci ndebo ya minga na banda kuna bino to banda désormais kokutana na cadre ya émission oyo tolobe la santé. Bon, là comme on a Jean-Paul Diamba dans Naza Ndekonabino dans Naza na poto depuis Bamboula et Belé dans Nalongwa Kisasa na Kolika na Kisasa na Bandar na biso bana Bandar Bandar na Longwa na ya poto Moussa Moussona Salakate na Zakaka na Bopito. Donc l'hypertension, le cœur est une pompe musculaire qui propulse le sang sous le réseau d'artères. Engol banini motema na biso ezali pompe ya muscle ya kaniti likofi motema mutun so aniti likofi na ye sikoyo motema wana musala na ngoya nini ko poussa ko tindika makila ya propre na ba misisa minene la diabète eza sécrété na moko ya eteni ya nzoto o babengi pancréas ou pancréas yango ezo sécrété entre autres ba hormone mibale oba bengi insuline musala insuline eza nini eza soki olie yango ezo réguler ezo cha donc soko olie et sécréter et produire insuline pour ekitisa to ya makambo etali AVC eza nini accident vasculaire cérébral. Bon ngana ko expliquer bino la mukuse ezali accident oyo koya à tout moment eza brutal siko V etali makambo ya vaisseau ba vaisseau ezali ba artère ba veine o ezana cerveau et puis C cérébral etali makambo etali cerveau etali mutu voilà pour la AVC mais siko ba classifier en mode 2 ezami balé eza AVC o ba bengi ischémique na AVC o babengi continue ka komosali na conseil kaka nde mama na bana ko lobana nai na kitetela papa Dembaki ndeka manyamase la dièse na bakisi na pondu kozala zoto malamu edeki loso nyama mbisi na pondu. Merci. Donc bino moko bolandi extrait émission wana ezali pona biso intérêt na biso santé tout d'abord les loso ko na santé te okoki ko sala eloko moko te ate ozana l'art les loso ki santé zate batu musunu tu bakolia l'art na yo tant siko na zongi sibino siko na zongo na makambo politique ne sabino ke tant na zo sabino ke politique ezali kwanga na makaya bute politique ezali jeté bomona rango neti je ezali jeté donc bokolo balelo ke oh Félix Tshisekedi arozala pion ya Kanambe Félix Tshisekedi ngana zo pesa bino exemple papa Tshisekedi papa na biso père son âme azalaki muta Mobutu mais tant à mon qui idolo bazwa ki pouvoir na Mobutu tant walaki basalongo Mobutu atengami babeba nakiti na lobi Thomas Sankara pire mutu na Blaise Compaoré abaraye parce que landa ki pouvoir amoni ke masolezo kene bien te Thomas Sankara babare na Blaise Compaoré mutu na ye donc pour vous dire que Félix Tshisekedi lelo a cause la kazoyo kana bien
na kanambe o alimbisi o des politique ceux qui a monique makambezo que ne bete ndek tozali a tozo tala makamdengi et ko sala mawa donc na premier ministre na makamba primate bakoki ko beba et puis soué na biso ezandengo wana bako beba naka kalate bako beba naka et puis bakoki ko vanda ndengo wana te ezali ndengo wana jamais ko zala ke 5 ans donc Félix président Félix Tshisekedi avanda bakumbela kaye donc soué na biso ezali ndengo na pe eko sala makandengo wana kana chien Kabila wana kozwa masolo na mbutu pe na dikoti jamais tozoka o nungu moko boyo président Félix Tshisekedi donc tango donc FCC ce qui ni FCC pesa parti politique te yango les formateurs il faut la nommer pas que nous vérifier benza que FCC est parti politique donc ba que nous vérifier makambo nyonso tout bazolo ba ke o donc na côté à PPRD ba repesa candidat na bango ke et kozala donc et kozala do Kabila kanache wana penza loba mutu akokufa et puis ekozala mutu mokote ekozala pe ndengi bango basala ki soki bango bazui majorité bakotia 3 combo ekozala te combo moko bango balobi ke ezaka combo mo mais wana eza nango ba polémique parce que jamais kana chien wana koza premier ministre ya mboka na biso ekosala makate wana kutwa mutu akufa soki ko kufa to kufa likolo ya masolo wana. Donc yango wana donc samedi oyo na rendez-vous avec le patriote na radio ndenge boyebi na MNG radio émission wana boyebi ke yango te kaimpe masolo donc César Ngadi na télévision na radio donc eloko tout grand prêtre César Ngadi simbaka e balukaka et comme aka malam donc yango wana samedi oyo donc na kozela bino proche ya président de la République donc na kombo ya Wadeni Mulamba donc il y a banda IDPS de père en fils depuis Diego Karo donc il y a ça très proche il y a Félix Tshisekedi président na biso donc il y a zaliki na kinti ba prestation salami ti azana kin donc azali parmi bato bazana ki sasa kuna bazolo bake bazoluka ba poste ayaki a vite fait azozonga na semaine prochaine yangwana na juillet ayato lobila makambo 100 jours et puis a expliquer batu nous surtout parce que yé à vivre yango donc na lingi na tiela bino bande annonce bino morobo tala oyo elobami na kati ya bande annonce. Oui, bonjour mes frères, mes chers congolais. Je me présente Wadeni Mulamba, proche du président Félix Tshisekedi. Je vous confirme, je serai samedi avec César Ngadi. Comme vous l'avez suivi, c'est samedi 9 mars 2019. Mon invité est Wadeni Mulamba, proche du président Félix Tshisekedi. Nous parlerons du programme d'urgence pour les 100 jours du président de la République au pouvoir, puisque dans la communauté congolaise, la polémique enfle à ce sujet. Ngai Wadeni Mulamba, proche ya Félix Antoine Tshisekedi, nazali invité ce samedi na radio avec César Ngadi Kleboa. Toko panzampoke na nenga mukete toko lubelela oyo nyoso bozana ngo beso boyoka parce que je viens de rentrer de Kinshasa. Très fraîche là, très en colère avec tout ce qui sont passés. Donc na poto baramu dozoyoka batu aleki na ba radio ba leki ba lobi n'importe quoi. Entre temps biso za na vérité na maboko. Binomoko Bolandi Wadeni Mulamba azali proche ya présent Félix Tshisekedi Bandaka la donc yé azali na UDPS donc de père en fils. Vérité des îles no bozo luka boyoka ngo lelo. Moto a gagné l'élection te UDPS za machine à mounene. Donc to razaka tout. Mais boyoka de ba vérité o non boyoka te o ba lobaki boy. O ba yaki ba lobaki boy non. Vérité yango na elibino. Naza upesa bino rendez-vous samedi avec César Ngadi boyoka ba 4 vérités. Ye azali parmi batu oyo bakendaki Kinshasa na diaspora oyo balobi ke bakeyi koluka ba poste ayaki awal na lombango nyoso azali kozonga na ye kaka dans 2 jours donc akozala wana a répondre na ba question na bino nyoso tout oyo bozali na yango boko poser ye ako répondre yango akoloba makambo ya 100 jours pe makambo oyo bazali koloba présent Félix Tshisekedi azali wana en tant que étiquette donc bosala nyoso tout bo poser ba question na bino nyoso tout. Tshisekedi azali président ya Congo, tous les Congolais derrière lui oboyi sala mokili na yo soko boya sala mokili na yo et puis toujours senga na bino nyoso o bozo tsa tembe pour mon meso pour Saint-Thomas. Merci. Ça se passe ce samedi 9 mars 2019 de 14h à 16h sur la 99.7
FM MNG Radio. Samedi oyo bolandi na banda nos donc Wadeni Mulamba proche ya président Félix Tshisekedi akozala na biso na kati ya plateau ya MNG Radio donc bozali wana bobenga parce que nga nazo comprendre te donc okomona ba commentaire belé na yambi proche ya Katumbi ba bengi belé mais ba commentaire belé bobenga bino moko bo poser ba question émission na salango po na bino donc ngai na bino tozo présenter émission donc ezaka nga morote parce que bolobaka ah César Ngadi ah grand prêtre de Soinga na zaiko na poser ba question donc siko bino mutu bo poser ba question na ngai donc samedi oyo le 9 nazali na Wadeni Mulamba bo poser ba question nyo surtout azali na po na répondre bino na lingi siko na zongela visite oyo kanambe kana chien salaki et pas il y a président Félix Tshisekedi donc pesa ki biso kanda donc yako kiko yaka kotalaka Félix Boyete donc azoya pena ba 12 sans manière pour ya ko lia nanda kwa batu donc yako kiko yakate ce qui va coopérer ndeto lobaki na président Félix donc il faut pas coopérer na mulili bazo solo c'est normal ya sali 18 ans 17 ans ya médiocrité a ko so ane po ye barba makamususu na ndengi ya bien a opese ba information mais ko yaka boye na miso batu ba yambani pona ba mort o mususu na ba ezali bienté donc naningi na sabino exemple tala déjà tango yaki wana à la tenue militaire mukonji ya armée ndenge za wana numéro 1 ezali Félix Tshisekedi bon monaki ya yaki wana a kaukini omde basola zaka apesi le sako aye azo sala neti Félix amasane Félix azamu konji na ye donc siko Félix il faut ala kisaye ke ye mutazamu konji mo lipenza ye na tenue militaire ezala kutazala na tenue civil donc devant Mukonji ya armée Félix Tshisekedi aza chef suprême ya armée donc ango ya ango pesa en plus ya na tenue militaire ango ya pesi le sako a pesi penza le sako a donc a tapesi le sako to a kauki ndingi basoda baloba mais ayi azo sekana donc po na relaxa ou bien ndingi donc Félix il faut comprendre na makambo wana ke mutuana il faut la gise yo mutoza na kati ya masolo donc azo kansa soki ndenge nini wana ngana ko pesa un exemple ya vie muraza ina quartier na biso bo vie wana donc azalaki lieutenant bakanga maglupangu na vie muraza laki donc chauffeur à Mobutu azalaki adjudant mais chauffeur à Mobutu na soka bimi donc amoni vie wana mususu vie wana zalina na fonction te mais pété no mona ka wa kauki mais siko vie wana mususu lieutenant bana quartier ba comme mona discuter non vie wana lieutenant comme ça encore donc pour ka Joana yo baka Joana zaki chauffeur deuxième chauffeur à Mobutu mais soka bimi azaki adjudant mais chauffeur Mobutu mais soka Monica Kaviana lieutenant Taviana lieutenant donc abimi na liputa il faut kauka mais siko kanamba yazo ya piata na ba 12h aye pas chef suprême armée akauki tazo pese mbote net ba massa Félix il faut la kisaka mutuana donc nyangala kata wana kanambe ke yo mutozali mukonji armée donc memele na ndengo na te parce que yaza muta confiance tazali rwandais donc nani andimaki lelo nani penza andimaki ke Félix Tshisekedi akoma présent mboka na biso donc makamsu yango ne photo même on ndenga spiritualité donc liboso bimi botomonike ah Katumbi mutaki na moto ah Katumbi penza Katumbi bu Katumbi ba bloquer Katumbi akota ndeti akomeliti mbwa liboma po akota na frontière zoko kota ba bloquer to vandi bo mbemba bimi na kata centre ah to sepeli ya mbemba penza a communauté internationale ba tiki boye penza ko remplacer mbemba kitala kin asala banini ba bloquer et comme que note aza déjà na ba antécédent judiciaire ko sala te ba bloquer donc etikala ikaka Félix bato bandimaki te oh Félix apesi ba diplôme mabe oh Félix suka toyoko suka ke akokite Félix président de la République omoni makamsu il faut botala ngo na ndenge spiritualité azale mususu mutu njamba tindeli biso wa robongisa Congo ezaye wana tozo ngo na ndenge lo yongete bo benda ka film nani ngo ndime penza ke lelo penza nanga na senyi na ye alo penza ke Félix Tshisekedi a gagné mutu andimaki te siko yé muta komi président donc tozwango na ndengi penza ya spiritualité donc mutu mususu bo mona ka boy yé muta ko lelo yo kansi penza to congolais komi kolia donc mbala misatu donc petit déjeuner dîner yo kansi congolais penza a occuper makamba politique et puis congolais soka ndimi mutu boye binde congolais za soka ndimi mutu donc ndimi mutu donc vraiment toza la calme toza na temps na biso oyo to ko critiquer oyo to ko loba soki ça va pas mais boye ba ke mars avril mai to ko yeba makamunyo surtout to ko critique constructive ndenge na lobaki donc ezate kaka to bando finga na kanambe to finga ki donc na mwana mboka to finga donc il faut to yeba makamuni to lingi parce que but na biso première leitmotiv na biso ezalaki kanambe rwandais alongwa kanambe officiellement alongwe parce que président bazami balete officiellement kanambe alongwe mutu avandi wana komi mwana mboka siko to bando finga su mwana mboka mais to yeba makamuni to lingi to za objectif to yeba makamuni to lingi
nalingi nalakisa bino video moko botala ke président oyo azali awa bino bokanisaka ou bien so président oyo azalaki azali mutu moko timide mais atimba. Donc nazolakisa bino botala bino moko donc nyangala kata oyo médiocre oyo ya Jean-Marie Kassamba akanisi c'est trop facile olongwe pa Kanambe o donc sali ba jalelo lelo okanisi okoyaso pas Félix botala bino mona ba image na direct mona na ki bien botala ndenge donc ba kutisi na mbota zuli tout donc bakinois donc et puis akebisa bi yo kebana yo donc yo futa ka batute ozo bebisa médiocrité na batunyo surtout oza médiocre oza na télévision ko na ba télévision ko te faut ba botola ngo donc ozali ko futa batute ozali ni azo calé président de la République na liboso na ya kansa président de la République au PC mboto bino mo bota na ba image Sony Jean-Marie Kassamba ayoki donc président de la République a PC mboto et puis atie ba kebi abi yo keba Ozoma solo kalate bino mutu bozo beb sambo kanga nengi ba contact na ba médiocre neti bino te bino mo bota na ba image. Bino mo bomoni donc ba Jean-Marie Kassamba na donc a futaka batute batona moyen ba funda neti yazaki na le wana zaki na Kanambe moyen ba sala yelo gezate metant ba moni ke état de droit ekoti bomona ndengi batwana ba bima na balabala bazo réclamer ba salaire na bango ba rere ya salaire na bango parce que ba médiocre neti ba Jean-Marie Kassamba ba futaka batute azero tchalo boko na yepo apesa mbote pa ya président na biso asiko na lingi siko na lobela bino comportement ya ba congolais ndé congolais komi motema mabe congolais lingi munenga ne congolais te donc yona congolais lingi kaka azal na président dictateur azal na président motema mabe ne tu auto zalaki ne Kanambe kana wana donc yekutu suka na tay comme une fois ma solo na mbutu pe na dikosi bino mo botala nazali ko like sabino comportement ya ba congolais par rapport ya maman Justine Kassavubu azali mo moko respectueuse et puis aza moi toko respecté et puis yazana makila ya papa Kassavubu donc makila bato juste butala bino moko motema mambe ya ba congolais ba koseli maman Justine Kassavubu aza quand même opposante moko photo pesa ye respect abundela mboka a changé te yé mutazali première vraiment opposante oyo azali penza leka na TV5 alobi penza Kanambe komone ezali Kabila te ezali kombo moko ya emprunt komone penza zalaka Kanambe donc alobi yango penza na ba télévision parce que ba misuso ba leki na ba télévision ba bandoko benga kaka ye Kabila ye mutu aloba ngo to azali mutu mo photo pesa ye respect tala nazotie la bino bomo na ba image ba ti ye na proche na imoko François Mbuku balobi ke bakendeki Rwanda kokuta na Kagame za faux donc makamba boyibo tika makamba boyo biso na biso ba congolais photo lingana au lieu to linga kana wana Rwandais wana zwa masolo na mbuntu mais to komi ko beba na biso donc ok Justine Kassavubu na ndenge peze zabo ya ba logique ba Justine Kassavubu wana biso toto souhaiter neti mamba Justine Kassavubu asala na kati ya gouvernement oyo parce que azali na makila ya papa Kassavubu azali mwana papa Kassavubu donc azali mutu juste moni papa Kassavubu wana batika mbongo ebele na compte ya mboka na biso tongo balongwaki donc mama Justine Kassavubu azali mutu moko ya sakanate azali opposante tu fais to pesa respect to tika makambo o to sala ya babuzoba wana donc tozo souhaiter que mama Justine Kassavubu a se retrouver na gouvernement oyo ko sala parce que azali valable et puis azali mwasi moko ya ko respecter azali combattante et puis azali opposante oyo azali na tachete ya mabe neti ba misusu siko poto pemba muke nazali ko tiela bino spot moko ya artiste musicien engagé César Loboko oyo asali po na soirée ya les 23 ya Desousa Mungongo elengi a représenté album naye disque d'or donc tout sengi na batu nyoso tout ok quand même ko se détendre bango bazali ba musicien poto et puis mikolo so salili ka fo les grands mosenge César Loboko azala parce que yemuta simi ma solo et puis na katia ma solo na pe boye bake donc celle qui nous reste humoriste oya solo o ezapenda botamana yango donc Mr Siatula akozala wana parce que Siatula po zoyer azaka na agenda moko donc à part qui chef d'entreprise nae asana agenda moko atambola partout dans le monde pour na mosala nae donc boye bake le 23 binonio so tubo zala na tili bino bande annonce botala ndenge César Loboko a expliqué. La série continue quoi, donc la série continue. Tokuta na bongo le 23 mars, soirée à Kafu.
il y a des sous-assantes. Mongongo Lengi. Donc, tu écoutes la wana biso tout parce que à Bengisi biso, tu as invité, n'a pas invité, donc c'est que Mousseng ils ont continué à frapper. Donc, boya au CP là parce que ko CKP vous allez avec mystère Siatoul, boyibika Siatoul. Boya au monde aprenado beaucoup le seul qui nous reste le général Defao à Ozalawana po ezama solo. Mistula boyibika Mistula. Pesa biso ba sentiment. Ali no start pas Ozalawana. Bia chante, on sait absolument ya Calé, un grand frère Pépé Calé, paix à son âme. Merci l'invitation d'Est sous Abalobi. Soko bobi na musengete bana ko yeko na olero po on ne mtesa masolo. Binaga musenge toujours. Alors big up mes amis, mes frères et sœurs. Tokuta na bongo le 23 mars. Le 23 mars na salle Mosidor na Noisy-le-Sec. Avec Yemo Moumoumou l'Angdens de Souza parce que Moussenga Ozala. Bobongama parce que Mikolo système ya Binaga et tout coûte à la kuna. Bino moko bolandi César Oboko a expliqué biso pe tozala wana parce que la soirée mora bien il y a des sous à Mungongo elengi des sous à Mungongo elengi donc César Oboko a rozala wana parce que les grands Mosenge azozala na makambo surtout et puis na lobby pe les sous ke boye baké humoriste ya solo penza donc Mystère Siatoula a rozala wana so déjà Mystère Siatoula zali ne logo moko déjà bozala déjà ya rosepela bomoni tango ngana zo epsa bino makambo ebele boye bi ke ngai na 5 minutes ngana dépendant na mutu te pe na lobela bino vérité. Tant on a besoin de Sabino Makamba Fayulu bateau belé bakansa oh César Ngadi Kleboa grand prêtre aza contre Fenga mais ngala za contre Fayulu te kinaza contre Fayulu te nazolo ba vérité on a besoin de Sabino ke Fayulu fa timbi sama solo a kembi sama solo azala penza ke siko penza azala mener azala penza donc yé penza leader ya opposition parce que na ligne za ndeko parce que na yebisa bino ke tango bakatumbi bakozonga parce que tous en état de droit batu tout bakozonga bambemba bakozonga bakolinga jamais Fayulu azala leader na bango bakolinga kate na so pesa bino exemple samedi dernier na yambaki na radio proche ya Moïse Katumbi botala tango on a insisté na tunie na insisté na lobi ke leader opposition ezali Fayulu boyoka oya lobaki boyoka bino mo oya lobaki parce que tango na zo bela bino makam bozomo na on est liseki. Donc, Tokomona ke ba vérité belé et Kobima et puis on finira par donner Moïse Katumbi raison qui est un vrai opposant et aujourd'hui le leader de l'opposition congolaise Moïse Katumbi Chapeau. Mais c'est pas Fayulu le leader. Martin Fayulu, Martin Fayulu, le soldat du peuple que je respecte bien en tant que leader politique. Lui, aussi, c'est le porte-étendard aux élections passées de l'opposition congolaise unie. Le leader de l'opposition, tout le monde le sait et c'est plausible, c'est Moïse Katumbi parce que vous voyez qu'il est l'épicentre de l'opposition et tout tourne autour de lui. La preuve, il est en Belgique. La réunion de la Mouka va aller où? En Belgique. Merci. Donc Moïse Katumbi c'est un bailleur de fonds, on comprend. Bon, on n'est pas dans le problème financier. Nous sommes ici. Ici. Vous dites qu'il est le leader de l'opposition. On voit par les images que c'est Fayulu Moutazo, ça la maman comme ça. Moïse Katumbi il est dehors. Je viens de vous dire que Martin Fayulu est le porte-étendard de l'opposition union de Moïse Katumbi. Nous lui avons confié la mission momentanément pour les élections. Je vais être précis. Nous lui avons confié la mission momentanément pour les élections à l'issue de vote qui s'est opéré à Genève. Oui. Mais dans tout ça, c'est orchestré par tout le monde. Mais il est plausible et clair que c'est Moïse Katumbi qui est dégagé comme le leader suprême. Ok, en tout cas, merci de cette précision. Là, on comprend tout. Là. Merci. Donc, on prend les 0-1 là. Moutaza na 0-1. A poser question et tout. Bino moko bolandi oya lobby parce qu'il y a lobby que bango ba itisa ki Fayulu po ba pesa ke bambongo basala kanini mais azali leader opposition te pona ye a lobby que Katumbi mutazali leader opposition tanga na zo sabino ke Fayulu fois telemisa masolo avant de sa masolo pour penza ye a pesa bango retard bino bomo nete o César Ngadi aza contre César Ngadi aza avocat ya baluba César Ngadi azali mutu ya Félix Tshisekedi ngana zolo ba makamba solo si s'agit ya ko critiquer to ko critiquer makamba solo to ko changer on te so za pembe zali pembe. Si on a dit que Sabino ke po na ebisi bino ke ba médiocre nyo surtout il faut ba longwa net mutu lokola André Kimbuta est-ce que bino bondimbi pena André Kimbuta zonga susu na kisasa oya comme ça ba fulu asala le côté André Kimbuta ndenge na ebisa bino ke André Kimbuta akoki lelo ko zonga gouverner yango na il faut ba barrer penza route a comme gouverner était nazali vraiment ko profiter na pesa message pas vient ngai donc papa Molière donc vient ngai ndemba lemba wana penza vieux à quartier donc na ebi vieux yo zali côté wana donc
mutolo kola médiocre neti ya Kimbuta akoki kozonga te yango na banakini obike 5 minutes c'est partout banakini batalaka batu pa poto bakoko benga bandeko na bango kuna bato bazali na kati ya ba député provinciaux basala nyoso tout ba barrer route na Kimbuta muto nga nazali ko recommander bino kombo na Magloire Kabemba zali mutu amayele mutu moka logique na kasi bota na photo bota la ka donc face à mutu a sérieux et la face mais l'apparence est souvent trompeuse mais miye penza Magloire Kabemba za mutu a sérieux donc aza penza mutu penza soka koti na kati ya masolo ya gouverneur ya ville à Kinshasa toko sepela toko mona makambo nyoso échanger parce que mutuloka ya Kimbuta jamais koko zonga sou na kati ya masolo wana parce que azali médiocre donc na recommander bino Magloire Kabemba ye mutu azali na kati ya masolo peto sala tout azape na ba puya batebele ye mutu a remplacer Kimbuta. Ndeka na zoe sabino ke boyebi na lobi na bino ke internet o mundela sala ya courant loba ke yoza na internet na ya makala ou bien pétrole wanda nde changer masolo mais internet o yo mundela sala mikolo chronique zo asimbi makambo ezali caraméliser Chanel système à caramélisation donc yé caramel ne vous imaginez que tous aurons temps tous pensa ba cours et pas il y a Monganga Jean-Paul donc Jamba zubiso temps siko poto dosé en auto salaire réalité tous aura tant to lingi distraction te yé caramel na yé même batou ya diabète bazoli ango sans problème donc yé muta simbi masolo donc wana tout le monde est d'accord na zone accepter extrait à celle qui émission moko na petit nanga c'est les unes les mecs d'ici parce que sont salé émission na c'est les unes c'est pas facile botala ndeng ba salé émission botala bino moko extrait ndenge lekaki maman pas pays voisin to solo la bien yoka maman yoka comme si yoka na maman dirait pays voisin liboso bozaki na ba yoka musala to sala boye eza musala fo ya la sage eza musala te faut poser ba question to mo discuter na yo non vous pouvez me laisser finir madame madame faut tout na ba question vous me posez pas à chaque fois je dis ça je répète j'ai accepté de faire l'émission avec toi c'est pas pour rien c'est pas pour que vous me posez des questions banaux. Nous avons posé une question banale. Donc voilà. Donc si on pose la question banale, donc ça a une banalité, on a bagage. Parce que on a une émission la vie, la commission, on a besoin d'un bagage d'intellectualité. C'est les gens qui ont parce que tu as payé. Loba maman, nous avons loba na yo. À part yo ne faut pas mal. Les gens paiement yo, on paiement. On mona makembe sile. Tokel susu, pas ba pasteur lo mo tout muneno wa mukuna. Zoba oya mukuna baka 15 pasteur mbakone kan 15. Boko kufa mabe ba ozwa film. Mama question. Nga tona ramwa na JD. Na minute so na ramwa na JD. Na obeta mama na biso pa devant nzam. Na zela na obeta mama na biso parce que pas sur vient na piano zo yoka. Pas ce monde de côté. Tozo kota tozo blade tout et de rien. To côté to bimi do foko. On te comprend. Donc maman toza la bato. C'est un exemple bon. Au monde en 2011. En 2011 tant ba yibaki papa Tshisekedi. Ba yibaki élection na Kanambe. Imbécile wala zoba wala bemba maman na bisiko zali. Na finga kai. Bemba maman za bano pourquoi? Non, vanda bien parce que ça bien. Vous bouger trop. D'ailleurs les gens qui m'ont moto moto ya nyo na ebisi yo dongi. Connais mon pèse à moto na yo maman. Akoyoka moto, akoyoka réponse. Donc Joseph, allez Joseph, ayebne mama Joseph ti. Ayebne mama Kabila, de bana moi na Kabila ti. Aboma de Kabila kutiyemo. Omoni tant kota ki ota la jeune, tant ayo na Belgique. Moi, Joseph Kabila, président République du Congo, abosan démocratique. Akena na mbandaka ba mama ya mbandaka na yegulala bino mikolo misato na yegulala mikolo misato donc on a mudola bino ba mida yo avoko fo la rani bali ko mais ça et puis basi mso bango mona lokumu nga amida boko kibula zana kibula kindumba moi si a solo pesa que valeur so za mo bana moko basali vina bango la mais l'on des avancées les vins kata wote to suis président Sika to suis président Nabiso président Nabino président na yopé non Zairwa Félix Tshisekedi non yoko kiko obligé ngate c'est moi bon non Yosaburo bino mo bomoni ke
caraméliser Chanel yé muta simbi masolo oyo donc azotika sous tenter donc masolo eza yé eza mutu mususu te donc boyebi que 5 minutes et lo bamakamba pamba te donc bo chaye maboko caraméliser Chanel système à caramélisation donc yé caramel na yé même bato à diabète bazali kolia yango donc vraiment Tokomi Nasuka émission Nabiso Ndengika Nalobaka. Je vous laisse le soin d'en tirer vos conclusions et de me faire parvenir vos commentaires comme d'ailleurs vous en avez l'habitude de faire. Donc sur ce, je mets fin à cette émission. Merci de l'avoir suivi. Nous allons nous retrouver dans 48 heures pour un nouveau numéro de 5 minutes avec César Ngadi. D'ici là, portez-vous bien et à très bientôt. N'oubliez pas, tout le monde est d'accord et il en restera ainsi pendant longtemps. Dès qu'on a Sabino Keto, Bosanité, Kanambe, Fozoma, Solo, Nambunchu, Tonadikosi. À très bientôt. Original. Avec CPLA TV, besoin que tu aies ma banyongo exacté. Pour pas nabiso nyongo ezalate, ça peut faire un mois que foutite, fouta 15 livres na autopélicio. Ça peut faire 6 mois que foutite, fouta 15 livres na autopélicio. Même plus de 1 an, ça c'est plus de 1 an, non, foutate au kanisi kozana nyonga makasi. Comme tu te maman, comme tu te papa. 15 livres à pamba pour rétablir service non. Et je te dis, on va dans un dako, on va pas bilingue, c'est pas la TV.